J'ai connu des doutes, tant qu'on se sent perdu, mais aussi heureux, comme on l'a jamais vu. Dari Chantal and Zambik, we go back to Chanel is. Que l'amour qu'il te donne dans... Chers internautes, abonnez-vous massivement sur Chantal Yanzambe TV. Vous ne serez jamais dessus. Là, c'est la vôtre, Samira Amba, maman de la Cléopâtre de la presse. Vraiment, je salue, je dis un grand merci à ma maman chérie, Mayende, la sublime, maman Chantal, Yende Pumbu, ma maman chérie, Motema Baduya, papa Joseph, Kanda, Petit, famille et adopté, vraiment Samira Amba. Pourquoi pas DJ Overdose, champion, champion Rodrigue Ibanda. Pourquoi pas aussi Charles le millionnaire, Merdi Caroline, pourquoi pas aussi Bébé la joie, DJ Overdose, vraiment merci beaucoup. Là j'ai dit un grand merci aussi à Montréal, Maslo Mambote, et vraiment pourquoi pas mon cordon Jenny Moana Lemba, toujours. Là je salue tous nos abonnés, il faut pas, n'hésitez pas aussi de vous abonner. Aujourd'hui je suis pas seule, je suis avec Mobikisi, mon tata. Avec lui, on va essayer d'en parler. Il y a théâtre, il y a les lots Tolobela, il y a 4 émissions, il y a théâtre, il y a les lots, il y a Kala. Donc, il n'y a pas de Mobikisi, tata. Avec lui, on va essayer plutôt d'en parler. Voilà, Maslo Mambote, Fumole Langa Shananga, Nayamba, Mobikisi, tata. Mobikisi, tata, bonjour. Comprenez que Mobikisi, tata, a concentré dans nous. Azali concentré. Voilà. Et Sengela Kinde Obakisa, Leki Yaya. Bongonga ina koloba Oche Tembe, Omoni Yango. Donc Mobikisi, Leki Yaya. Mwana ya tata. Leki Yaya. Voilà. Oche Tembe, Omoni Yango. Oche Tembe, Omoni Yango. On a Congo Sika. Ezali Kombo Uta tata atinda kingai deja awana mokili na bino ya Congo. Voilà. Uta tata atinda ko na mokili ya Congo. Mobikisi donc tozo lobela théâtre ya lelo na ya kala. Tant que yo zape Mobikisi théâtre ya lelo na ya kala différence nini ezali? Différence ya liboso YouTube. Théâtre ya lelo eyebi YouTube. Yakala eyebi YouTube te. Pe yakala ezalaki na ba chaîne ya télévision mingite. Po ba chaîne ya télévision gonga wana ezalaki pe kaka litu fieta. Mais ya lelo winzi na gauche na droite na nord na sud na est na ouest. Dans YouTube nde muteye ko sala ke théâtre ko mabongo. Esika oyo wapi banti valeur mosusu pe botami. Voilà. Oyo wapi banti valeur botami. Mobikisi lokwa yoza mwana ya tata tozo lobela pe ka makambo oyo tata alobeli yo nini pona makambo ezo likana mokili oyo tokomomona tokomondire na fin du monde tata ye mokongo alingi aya tondenge ni po yo déjà za Mobikisi ya biso awa. Tata solo akozonga kasi bozela ye na nsuni te po ye azongaki deja na molimo. Makambo nazali koloba soki oyoki yango na litoyi ya nsuni yo kososola na yo eloko te, kasi soki oyoki yango na litoyi ya molimo yo kososola pe kotinda yo comprendre ete ngonga ya kosala makambo ezanga ntina ezali lisusu te.
na lobi na bino na licese pe kobanda kozala kaka na masese et bando za la kara la masese mobiki si to mona gage comme trop par rapport à théâtre bosser la biso sous théâtre te comme plus ou moins kana ba gage ko sexa ba théâtre et ko fit on ndenge ni poto mona sous théâtre te comme ka ba gage ya liboso nanu oyo zali kobenga théâtre voilà oyo nyonso alingi atala to assister na théâtre esengeli na ye akende na basale oyo ba représentation ya théâtre esalemaka loba na ngai olingi olobani ngane la tuni poto komo mona ba gag kaka ndezo salema na place ba gag ezali kosala bato ya théâtre pe bazali kosala théâtre lokola ba prof nzi Ivan Musala na groupe na ye Marabout Théâtre okotala bango okomona bango kuna Marabout Théâtre bako prester na Wallonie bako prester kuna nazo bako prester na Al de la Gombe pe na bisika nyonso oyo masano ya théâtre likaka soki pe otali na bagag okomona bagag ezali nango kosalima ba mobikisi ba Aïda ba Décor ba R10 ba Corvina Beaufoy ba Patrick Mboma réseaux sociaux okomona ba ya Fifi Firenze okomona bato wana nyonso balianza lisofo tembo te sika ozali na États-Unis. Voilà mon bec ici to koma o question dans tout no étant que junior na longoli non mon bec ici mais na ebike mon bec ici pas zali to dans tout no na deux catégories à junior olingi obenga junior na ngina benga bongo soki azali na été na ebike junior pe aza awa là je salue maître Christian Bassansi mon avocat de sûr pourquoi pas Olga Bilé pour la qualité de choix docteur Dieu merci beaucoup ingénieur Rodrigue Moulundu ba biso bongo za mituka ya sûr ya kano ya malonga obengi kaka samika amba wana kokoza mituka ya malonga a question ce qu'on a tout no étant que junior zela nanu junior azela mobiki azali na kanda ya nini azali kosepela te plus de 20 ans makila ya ba congolais azali kaka kotanga voilà plus de 20 ans tala tata alobi ezali suka tata alobi ezali suka yango bomoni mobikisi mwana ya tata alati elamba oyo ezali na drapeau ya ekolo na bino solo ngai nazali na ngai na ekolo moko te na se ya mokili oyo mpo nazali mobikisi ya bato nyonso kasi lelo natelemi nanu mpo na bakongolais lelo telemi mpona bakongolais tokota mpe kaka na sujet yango interpele nga vie sociale mobikisi na mboka na biso ozomona ngo ndenge nini bato bazolelaka pasi bato bazolelaka minyoko wana na longoli na makambo ya théâtre tokota nanu na vie sociale ozomona ngo ndenge nini tant que yo mwana ya tata nalobi esengeli na congolais asosola mokolo nyonso ya bomoi na ye abima na ebale ya buzoba pamba te soki ye atelemi te makambo oyo ekokoba nango kaka kozala boye telema yoka mpe sosola lisusu hymne national na bino na mokuse to mpe na molai makambo mingi ekosila makambo mingi ekosila tokokoba toujours mobikisi lelo tomoni bamobikisi babotami ebele koleka boye mobikisi kosala boye mobikisi bamobikisi wana babotami eza di ya kwa basepeli na mosala oyo osali yango bango mpe bazolanda nzela wana mbote na bamobikisi nyonso tata apambola bino ngai mpe nazali mobikisi kati na bino solo esengeli mpenza tobikisa esengeli bobikisa est-ce que respect wana mpe ezali ke bayebi ke babimi na identité na yo respect to respecte ngai nayebi kaka ezali mpo na lokumu ya ekolo voilà soki otosi ekotosamela yo soki mpe oboyi na yo ekoboyamela yo wana nalobi kaka na lisese voilà wana olobi kaka na lisese mobikisi komona mobikisi quelque soit succès na ye est-ce que ozalaka toujours na respect na bakulutu na yo po tokomonaka na monde ya théâtre na bino soki okomi na succès okomi komonaki bon oyebi so tournage boye nga na succès na nga
tournage eza 10h na ye 12h na yebi ke baozelaka nga mpona tourner. En fait wana yo atoke mobikisi ogiraka succès na ndenge nini? Na kimia na botosi na limemia pe na koyoka. Succès ezali masanga moko ezali na kwiti mabe. Tango mosusu ekotinda okanisa mokili ezali ayo. Kasi yeba ete ozali ya liboso te, ozali pe ya suka te. Keba olie libumu evimba, mokongo na onde ekovimba. Wana nalobi kaka na lisese pe ekozala kaka na masese. Pe kozala kaka na masese balobi théâtre na bino ya lelo par rapport ya kalande toza komona théâtre ya groupe Salongo, théâtre de chez nous ya groupe Salongo ezalaka plus bato bazo éduquer masse bazo pesa conseil mais lelo to komona kala théâtre eza lokwa bato bazo yaka vie normale oya vivaka na scène yango pe kaka vivaka ngo epa na ye koki olobani na kolingana loba eloko o na lopoto. Ezo salema bongo pour y a beaucoup de parvenus. Ezana bato mosusu ba se retrouver na mokili ya kozala comédien to ya théâtre ndenge to lobaka. Po kote kuna isimbite mingi nyonso te ndambo pe kaka. Lokola ba parvenu bazali ebele yango moni ebele bazali kosala oyo ezotinda nsuni kasi molimo te mingi lokola ba artiste bazali na nous prêter mpona kotombola ekolo na ba message na bango balobi ya mobikisi yo moko obetaki lisolo ya bilengi ya ngelingeli obetaki lisolo ya Angelou Waniko solo na wangani te na lobi yango mongongo makasi na betaki lisolo ya Angelou Waniko ezalaki message oyo nalingaki koloba na bilenge mibali po moto ya na mokili esengaki nango sini ya IDPST esengaki kaka impère wana na lobi yango na masisi énergie na yo mobali evandaka na mukongo mobikisi alobaki na yo ebele te Waniko kaka pona kobatela énergie na yo atindaki yo na mabe te atindaki yo sabone na paka juma te atindaki yo sabone na mopono te pe ayebisaki yo onyakuta ujana te alobaki nyakuta na mazembe lupopo sanga balende ujana te tala neti boyi nalobi kaka na maseseti message eleki oyo azali na mato ya koyoka oyo pe azali na motema kobomba oyo azali na makasi ya kosala kasi oyo azali na makasi ya kosala ya boyi kosala mabia te ekobima na makolo na ye wana nga moto nalobi yango mokili eza ya tata na nga mwasi nasepeli na sourire na obandela yango angoeni namoni ye na mandefu elakisi nini na lidodo na koloba te elakisi na koloba te na boyi naloba bato bakanisa yango lokola makambo bakomaka na bomasavoka na batinela Kinshasa epekisami kosuba bakomaka bongo ti na boyi bakanisa nga nalobi bongo epekisami kosuba po ezali kaka masese mobikisi alolobaka na masese mobikisi po okoma mobikisi lelo befort nini oyo osala po ebele lelo tomona balingi ka apprécier apparaître mbala moko ayebi te ke mpona obima il y a plusieurs d'efforts baeffort ebele mais lelo tomona ka apparaître mpu abimi na 12h ayebani bamona 13h mobikisi befort nini osala po os'impose vraiment lelo ntongo otala te oyo abimi mobikisi boye mosala eloko mosusu te mosala persévérance na patience mais ya liboso nalobi mosala
nazalaki lokola moto oyo alamuki na tongo alobi akei bilanga amemi ya ye mbuma oyo babengi graine alona po ye abuka oyo ye aloni tango nazongaki na pokwa ngai nayimaki te nalobaki na kokende lisusu kobwakela elanga na nga mai ti mokolo ngonga na ngo ekokoka mpe na kobuka mbuma oyo naloni na elanga na ngai nalobaki bongo kasi nazalaki te lokola moto oyo alamuki na tongo na graine na ye alobi ye akei bilanga kolona akei na tongo bomoni ye na pokwa azali kozonga na bambuma na biloko oyo ye alobi auti kobuka na biloko oyo akendaki kolona na tongo te wana nalobi mpe kaka na masese soki ozali na moto akososola te yo kososola kaka te Sosola Kakate Mobikisi. Là, je salue Charles, le millionnaire Pumbo. Pourquoi pas DJ Overdose? Mobikisi, lobela bisonanu, yoza Mobikisi, yoza mwana ya tata. Mwana ya tata, to komo mona église, koti mbilinga mbilinga. Et tant que yo mwana ya tata, to oko mona ba pasteur, ba ko finga naka, to oko mona obona boy bana nzambe, ba ko ndongwa naka. Et tant que yo mwana ya tata, okoki kolobani message nini nzambe atie kati na yo po lobela. Lobaka mingi tata. Message nini? Lobaka mingi tata. Peuple de Dieu. Kolingate, Abbé David Kabengela la Kisanga Mosapi. Lobaka mingi tata. Voilà. Solo. Namoni baba telimpate ondongwana. Nazali ne loka polobate nazali nde na motuna kotuna. Lokola baba telimpate bazali kondongwana. Boni na bampate. Comment yango na commentaire wana? Surtout ça. Comment yango na si? Kolekisa ngo te yano langai. Na baba telipate oyo bandongwani. Boni na bampate. So bampate kozala nini? Surtout ça. Chantal Yanzambe. Sosoli Sabiso. Motemangana. Ya papa fiston. Papa José Kanda. Joseph, ngana benga kibungu. Papa Joseph Kanda Peti. Nalobaki fiston natala motema papa Joseph soki kosala ndengeni. Et panzani. Ma chérie. Motema na yesenye. Mayende la ciblume. Nalobi yango kaka na masese. Nalobi kaka na masese. Mais na masese pe mususu batu mingi ba ko yimbola ngo. Nazali koloba lokola kaka yaya na ngai. Voilà. Yaya lobaki kaka na masese. Yango wana bato mosusu pe basosola kite. Voilà. Mais ba oyo basosola ki bango bakonya kutapene ya tata na ngai. Wana ngai pe na lobi kaka na masese. Voilà. Misusu ba comprena ki masese ya yate na leki na chango. Balobi Mobikisi tokosalela kaka maloba ya na lobi maloba nini? Aloba kisoki bazipolio na litama ya gauche pesa pe litama ya droite. Azipolinga ipenza lisapina ye komi pene ya lisu. Natali na kokite na pesi lisusu litama. Tour wana beta kinga lokola mbanda na ye. Azipolinga ilisusu. E coïncide na kari. Makila. Menga zimenga na Kikongo. Na boa kibwe. Na moni menga. Abeti maboko ya solo. Oza penza leki ya na lobite. Nazali kaya te. Nazali kaya yango yo ozipinga makasi boye. Ozali kaya po ya. Ah katuka. Na tombo kakitika. Lisu na ye. Evimba kilo kola zemi ya bana mapasa. Ah Mobikisi. Na beta ki penza. Lokola Martin Bakoli. Ah mais wana to. Ituri feta apanzani. Tum. Mais wana otosi makambo ya yaya na hotel. Etika yaya za motema monene ngai te. Yaya. Yaya lobi ba betamba ta yo lingo yo betanga. Yo ngambanda na yo. Mbanda na yo. Nazo mwasi na yo. Voilà. Na finga tata na mama na yo. Eloko nini na ibi. Eloko nini pe kosala yo zipola ngai. Voilà. Tokoki kosolola te. Aboni boye pola nini bolingi kaka bitumba. Bitumba ezali mabe. Voilà. Tata lingi bosangana.
mingi babangi na silikite nazalaki kaka koloba Voilà. Tata lobi basangana. Bosangana. tala wenge bayoki basali nini Bangwana basangani le 30 juin. Ah. siko etikali nani bazosangana bapaster wana paster wana na wana nazosangisa bango boweleli nini mbwakela ntina nini Bambwakele komo. bofingani ntina nini oza na nimero na yo oza na nimero na ye aza mpe na oyo ya yo tindela ye texto Voilà. na texto ata okolobela ye makambo bakomaka na batinel na mbuma savuka epekisami kosuba koma yango nalobi mabe Voilà tata. nalobi mabe te natiki mpo na moni nakomi koloba mabe kasi oyo azali na mayele ya kososola akanga ntima te ya sosola. Voilà. Voilà. Voilà mwana tata tokomona na bana kelasi oyo batangaka ntina bana oyo na bauniversité bolumbu ya moto ekomi lokola eloko moko ya liseki basexe table ekomi kobimaka bana pour ne pas citer le nom basexe table ezobima etanke yo mwana ya tata tata ntango atindi yo na mokili mpo nobikisa biso mpo oza mobikisi okoki koloba nini mingi evandi na bisalasala mingi pe evandi na motema mabe voilà. mingi evandi pe na teknologie nalobi makambo misato Voilà. lokola tata mwana na mobikisi Voilà. kasi nyonso ezali ya kosala te nyonso ezali ya kosimba te Voilà. mingi bazali kosepela bango moko selfie basnape wana nazoloba na piscine ezali nango mabe te kasi yeba ntango oyo ozali kosala yango na intention nini na kondane yo te ezali badelire na yo bayi lopoto babengi sala delire na yo kasi yeba soki ozali nanu tata te ozali nanu mama te lobi bakobenga yo tata lobi bakobenga yo mama soki ozali tata ozali mama yeba bana na yo bakotala mpe bakomona ata mokolo yo kozala te bakoko na yo mpe bakotala nyonso ezali ya kosala te boboyi kozala lokola bino moko boluli kozala lokola bato mosusu yango mingi bolingi koloba monoko na bino te boyokeli yango soni bolingi kolia lolenge na bino te bobengi yango ezali bile ya basenzi bolati lolenge na bino te bolobi ezali makambo ya kala makambo eleka ya sika oyo bozwi ememi bino wapi etomboli nini na ekolo na bino epesi ekolo na bino nini tala azotala nga na zipa ya ta kozipa nazoloba na yo moto osalaka yango yo te yo wana te yo ozalaka na makambo wana te nakoya kolela pamba te nakolela mingi badame na duvene afongoli monoko na Dubai adami duvene po one na nini tantine influenceuse fille swagueuse nani nabenga bino nayebi te dealer onia kuti yango tu as mangé ça pour chier quoi dis-moi tu as mangé les caca la matière fécale et toi tu veux chier quoi Sali. Voilà, mon but ici, vraiment, que c'est Beli Makasi, na Royambayo, na chaîne Abisso Chantal. Bosepelité. Bosepelité. Boyambinga ite. Soki alobi bayambinga bakosi. Depuis tout le monde na bango, asalinga kalente. Pona nini olingi okosa? Te? Oyambeza kale. Ah, nangala linga kakale. Ah, avantage à métier kale. Omoni zala mobiki boyi.
Kale Yambala Kata. Vraiment. Merci. Ah, t'es nazu ya cameraman t'es. Vraiment, Ozoa. T'es na lingi na zongo batu mona yaka. Yaka. Ah, yaka. Mbala liboso. Motu na ngai tutanana oya libanzi. Na se angoini tala. Angoini. Mobikisi, vraiment. Tata Pambola bino na sepeli. Tata Pambola, yo susa pesa, yo susu mayele, li susu yebele talaka yo mwana ya tata. Un mot pour notre chaîne Chantal Yanzambe. Batouba s'abonner. Chantal Yanzambe TV. Voilà. Ezali chaîne ya tata. Talaka chaîne ya tata. Na lopoto kobengango. Chantal ya tata. Voilà. Chantal Yanzambe TV. Voilà. Tata Pambola bino. Amen. Bozala na bisala sala ya YouTube ezanga tinate. Voilà. Merci. Ata bokosala na bino beste likambo te. Bobatela milimo. Oye kotala bino na mikolo ekoya. Voilà. Bolobela makambo. Oye kotombola Afrika. Pe oye kotombola Congo oyo. Tata Pambola bino. Nabengisi bino nyonso bosabone awa. Ngai moko na sabone deja awa. Ezali pasi te batuni mobikisi tokosala ndenge nini pona biso to s'abonner. Allez kota na YouTube. Beta Chantal Yanzambe. Allez lisapi oyo lakisaka bato na matongi na kanda. Allez dobika yango esika wana bakomi s'abonner na rouge. Montane na lingala dobika wana dobika. Likonga wana kotika yango te gogola yango. Voilà. Yango ekosala ozwa ba notification nyonso tango ekokota na temps réel. Voilà. Tata Pambola bino bato nyonso bo s'abonner. Kasi oyo bo s'abonner te na bombi. Au bombi, comprenez, là c'était l'ambiance de chez nous, hein, l'ambiance est aux Akina Mobikisi. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission Mobikisi. Bah salutations na yo, bambote na yo, numéro de téléphone si ça sera possible. Numéro de téléphone bakozwe pa na yo. Voilà, merci beaucoup. Onyo salinga zo Mobikisi abenga ka Samigra Amba akoza numéro ya Mobikisi. Benga Samigra Amba. Voilà. Soki olingi lisusu ozwa Mobikisi. Kimambangu na Facebook sikoyo. Voilà. Page officielle. Mobikisi officiel. Allez s'abonner kuna. Voilà. Kende na YouTube. Mobikisi TV. Na Instagram. Mobikisi officiel. Voilà. Na TikTok. Mobikisi 1. Mon kokaka. Voilà. Yo s'abonner. Tata Pambola yo. Vraiment. Tata Pambola. Atuni ba Mobikisi akopesa bambote te. Mbote na ba Congolais nyonso. Botelema. Voilà. Botelema. Mais kasi bobungisa espoir te bana ya Congo. Pamba te bozali lokola nzete oyo ebungisi makasa na tango elanga. Kasi mokolo mvula ekonoka bino bokobuka makasa ya sika na bambuma na yango ebele. Amen. Bobanga te. Bobanga te. Bobanga te. Turoyo selfie kuna na kati. Nazali kolobango na masisi. Lelo osukaki na frontière lobi okokota ti na kati. Amen. Na tomboki. Mbote na ba Congolais nyonso. Na lingi bino mingi. Voilà. Merci Mobikisi mwana ya tata vraiment ezaki Bakisaka leki ya yaya. Leki ya yaya Mobikisi mwana ya tata leki ya yaya. Champion Iso. Champion Iso. Kable. Na pesio bambote. Na koleka na ndako betanga deboliti ya mbanga. Nazali na posa ya douleur. Oh. Sérieux? Oza posa douleur. Nazali na posa ya douleur. Oyo nyonso azali na posa ya douleur ayo kapasi. Luka champion Iso Kable. Ozwa gauche droite ya pandi yo. Ya mbanga yo pe kaka. Soki olingi pe ya misu yo. Kasi ba oyo bazali minene. Bozo benganga bozo komelanga Mobikisi. Tozali na posa. Tokonda. Tosala régime. Voilà. Soki ozali mwasi luka mobali oya kozwa mutu. Soki ozali mobali luka mwasi oya kozwa mutu. Bolingo ekondisaka. Yo kokonda na yo. Bolingo ekondisaka na nini? Bolingo oyo mipesi bazoni okola yo. Ekodunda yo. Ekodunda yo. Bolingo edundaka. Ekomela yo okofionuka. Mobikisi mwana tata leki ya yaya. Tala.
bolingo eleki sport. donc telinga condamné tchani kasu. Bolingo te luka kaka mutu akozwa mutu esili nango. Okondi mbala moko. Mwana tata pazani na mwasi te mwa. Kozwa ngangulu liaka na kapela na kwanga te. Ola mwana lovete. Yaya zalaki na lolenge na yabo ya kikolove. Exemple ya Yaya. Yaya abalaka te alovaka te. Yango mingi balakisi misapi. Balobi o amemaki biso na libungi. Ngai nazali kolove. Mais Yaya osepela te. Ate Yaya alova te yo leki oke olove. Yaya inaka muto te. Azali na opinion na ito na avis na ye. Obikisi mwana tata leki ya Yaya. Et arrivé là ope. Nini? Nenga mbolobi ya bolingo wana. Là on peut déception na bolingo. Yo déjà baboya yo. Yo te. Yo na ebi baboya ombalebele. Na ebi. O police bakaye na maya miso. Nini yo komate? Nini yo komate? Ngala otuna yo baki. Na ba statut na bino na mona kama kambo bozo koma. Oh ami fidèle zakaka Yaya te. Olobaki wana. Tala. Baboya yo déjà na 18h. 0h etaneli yozo kanisa bozaka ka 18h. Mbule zo beta yozo mona lokolo za na moi ya 12h. Ta bato baza une expérience wana tala ndenge basekaka. Loba Jean salaka ni. Alobaka na wisi. Ngande na otuna yo. Ezalaka ndenge ni. Ngai mituba réponse eza yo mituna yanga ba réponse ya. Ngai soki baboyinga nabondelaka. Nabondelaka. Mobikisi mwana ya tata leki ya Yaya. Nabondelaka. Nakobondela. Mobikisi azali lengulu oyo batu baliaka na kapela na kwanga te. Mobikisi azali mbisi oyo batu bakendaka kolia na shaba te chez Aminata. Te mobikisi te wana mobikisi te. Wana mobikisi te. Nazali Nantuni mai makila. Soki na betili bakuna kozoka. Soki na tutani na mirama kwanza. Na kozwa pe tétanos. Sikoyo pona nini te? Pona nini te makabo. Soki olingo meke experience moko. Zela olingo meke experience moko. Tika pete makambo ke bolingo za susu te mbali afandi na kana ya mwasi pa fai na kana. Wana mokile kufi. Wana mokile kufi. Wana komona tata kongumba bino boye. Mokile kufi ache bino nyoso na poche. Mokile kosila. Elengi ya mokili yango wana. Baboya yo, balinga yo, komi bo mapete soki baboyi yo. Soki obondeli lokola mobikisi baboyi. Kanga motema. Sala nzela na mosusu. Okokufa te. Okokufa te. Baguna yo ezali bisika nyonso. Isifi kaka yo mokomi pesa. Olobi nalingi kaka libanzi nanga. Eservaka nga na era make-up. Na ye nango na moi soki kitalatala eza te ezo servir nga na kitalatala luka libanzi mususu ata oyo eza na suki kata kaka libanzi kata yango ata na gilette tia savant ekokoma libanzi sala yango yo moko nazali koloba kaka na masese pe kozela kaka na masese na cadre masese pe kaka mobikisi mwana ya tata leki ya Yaya akenda nango pe ka bo mais naboyi nde punyeta. Naboyi punyeta. Naboyi bunia. Naboyi nazali kolobango na masese. Bunia soki oyebi Swahili. Bunia. Naboyi ezala monganga. Les coques. Surtout ceux qui ont meki na détergent. Okotikala penza elilingi ya pamba. Elilingi ya pamba. Bako kanisi ozali na maladi ya maba. Masese yango ekomi ekomi ko ekoti penza. Ezali kaka masese. Kasi PD lesbienne ezali bilengi na yo na tikeli yo. Ezali baposa na yo, sala na yo. Kasi PD yeba ozali kobebisa nzela nzongo inene. Pe lesbienne yeba elengi nyonso yo koluka koyoka. Okosimba na yo mwana te. Pe okomona ka bakoko te.
Voilà, vraiment, émission la mission Edo Kende Kitoko Makasi, to comme une émission na suka mobiki si on peut ça mbote té. Mbote déjà na ba congolais nyonso. Déjà ba congolais nyonso. Vraiment merci beaucoup ezamba liboso merci kate donc tokoya Chantal Yanzambe balobi mobiki si mwana ya tata leki ya yaya azawana toujours a mise en place Kalate bazo sope bagag awa. Voilà. Gagi zanga bitis. Gagi zanga bitis. Mobiki. Angoini yambanga ituwa mona penza kosekano mala. Yambanga bachango tende. Yambanga Nzambe. Bomoni awa bayambaka. Kuna bayambaka te balobaka kaka oto yambeli bino me bayambi te. Itelangai. Nabimi lokola molangi. Ye abimi lokola vert. Angoini. Balati batalon. Kasi bakomi na lipeka ya mwana na moto te. 1m87. Mwana ya tata leki ya yaya. Moto asala na no lisumu te. Vraiment. Merci beaucoup vraiment mon big. Moto afinga na raison. Voilà, moto afinga na raison. On les ali kaka masesiti. Comprenez avec Mobik ici, Moutamasese, Kamasese. Dans la Massessa, il faut être très sage pour comprendre Mobik ici, moi, na tata leki ya alobi nini vraiment. Mobik ici to kabona yo pour la communauté. Kobanga te amba masumu na yo limbisami. Amen. Na lobi yango devant bino nyonso. Amba oyo bozali komona azali criminel. Oh, même sa identité là. Na bébé oyebi bangungi boni yo bomi. Bangungi boni yo bomi na vie na yo banda yo botami. Insecte nini yo obomi. Oh. Ezala bampese mususu yo boma bana na bango batikala bitike. Ah bon? Tala naloba makambo mingi. Ba fourmi boni yo tambola likolo na bango. Oh. Yango wana bosenga katata bolimbisi tango nyonso. Ezali kaka masisi. Voilà, c'est très capital même todo sekaboye. Sokyo sosolite matali yo. Vraiment, sosola. On a besoin de mabandi. On a bino bato mabandi na lobi na bino boye. Voilà. Boye ba penza koluka mbongo. Voilà. Pambate libanzezanga mbongo. Ndezala kandoki na famille. Waouh. Ezali peka kalisese. Ya eza lisese ko. Pe kozala peka kalisese. Vraiment, ya lisese. Otuninga lisusu nini? Na tunyo lisusu e bongo pona biso ba fito lula makeup. Pona basi balula makeup. Elekela bino te. Voilà. Tango mibali na bino. Bakoki ma bino na 3h du matin. Tango bakomona bilongi na bino ya solo. Nguboué. Mobiki c'est pardon. Comprenez? Tata pambola bino na tiki bino. Obikisi. Pona ba obalingi iPhone. Pona ba obalingi iPhone alinga za toujours na pas. Olingi iPhone. Luka osombango na mutoki na yo. Voilà. Soki olingi osombango na mutoki ya moninga. Ni akutana odu vene. Oh. Vraiment, 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 merci beaucoup, Mobik ici. Moi, Naya Tata Leki Yaya, vraiment. Comprenez, hein, Babi Mobik ici, toujours, Bama Sesenaye, ça migra Amba, Koseka, et Zalarambo Kanaye. Vraiment, là, je dis un grand merci à ma maman chérie, maman Mayende, la douce, et maman, ça migra Amba, maman Chantal Yende Pumbu, Motema Batu, ya papa Joseph Kanda. Petit. Pourquoi pas Charles de Gaulle, DJ Overdose, Migra Ambalobi, merci beaucoup. Charles le millionnaire, Pumbu, Bambo Tenayo. Je dis un grand merci aussi à ma famille, toute ma famille. Pour s'abonner massivement, pour liker, pour commenter, bilingue boye. Na mobiki si bomo na okaka na Chantal Yanzambe TV, ya Chantal Yanzambe TV. Je dis un grand merci à Montréal, Maslo Mambote, mon cordon Ginny Mwanaleba Bambote na yo. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je salue tout le monde. Babi Samika Ambayo a mise en place. Maman Bi à la Cléopâtre de la presse. Bomessa Nanga Karabongo déjà Bomessa Ninanga. Bébé la joie. Merci Carole. Donc je vous aime énormément.
vraiment toute ma famille. Pourquoi pas aussi, hein, Glody Kafoubaro, depuis quelque part, je te salue maman, hein, Charlène, hein, moi dit Tamboué, Yaya Nanga ya Motema na Pesio Babote, maman Nana aussi, je te salue, hein, Balobi, tous a toujours connecté, branché, hein, tous a peut-être cliqué, wana, à la place cloche, wana, tous abonnés massivement. La suite est au prochain numéro, bisous, bye. Hey banana. Oh banana. You go. Hey mami. Elle est venue. Kula Nzambe. Biki Sami. Quel c'est quand on a ça ma chasse na kanyenga moko. Évitez. Ouais, c'est pour le moment. The Chantal Nzambe TV, look what the channel is. Na tunyo lisusu e bongo pona biso ba fito lula makeup. Pona basi balula makeup. Ele kela bino te. Voilà. Tango mibali na bino. Bakoki ma bino na 3h du matin. Pona biso to s'abonner. Allez, kota na YouTube. Beta Chantal Nzambe. Allez, lisapi o la kisaka bato na matongi na kanda. Allez, Dobika yango esika wana bakomi s'abonner na rouge. Montane na lingala. Dobika. Wana Dobika. Likonga wana kotika yango te gogola yango. Voilà. Yango ekosala ozwa ba notification nyonso tango ekokota na